Bonjour la famille, Mama Bijou naeka kopé Sabino lisusu ko sa la bino moi publicité oyo ya maison de passage na biso oyo eza na ki na Matonge Irebu A37. Maison de passage na biso pona kozwa biso mingi batu bazozwa biso na agence oyo bakomaka Airbnb bakomaka ngo AIRBNB. En tout cas tozawana okomona na ba calendrier na biso. En tout cas, ba calendrier na biso mingi eza ya kotonda. Kota kuna tala soko moni place na yo ya vide oponi. Soko oluka Mama Bijou na agence wana kaka yo. Soki poko oluka Mama Bijou na ba réseaux sociaux mususu neti Facebook, YouTube et puis WhatsApp et puis na nini lisusu na TikTok. Na TikTok toza makasi penza te mais tozala kuna na kati. Ba Facebook na biso ezami balé moko bakoma magasin Bidor. Komeli Mama Bijou na Messenger na ko répondre yo. Moko bakoma Bijou d'or mosi. Oluki Mama Bijou d'or na Facebook, Mama Bijou d'or a ko répondre yo. Et puis lisusu nini? Ba numéro na biso ya téléphone oyo muto koki kozwa biso na yango facilement. Donc moko ezali 0049 157 15 157 51 70 200 27 09 na bandeli 0049 15 75 17 02 7. Oui, numéro la biso ya téléphone ezali 0049 15 75 17 02 07 9. Oui, mususu ezali 00 243 97 83 98 215. Soko bengi biso pe na wana okozwa biso o mususu wana eza ya Allemagne eza na appel eza pe na WhatsApp mais oyo ezalaka kaka WhatsApp ya pamba. Lisusu oyo ezali lisusu ya Allemagne lisusu eza na appel eza pe na WhatsApp okotia kaka 0049 15 21 45 58 552. Mama Bijou abandeli 0049 15 21 45 58 552. Contactez biso na ba numéro wana misatu okozwa biso appartement na biso eza wana pona bino. Appartement na biso toza na ba appartement simple o ba benga oka ba chambre à pamba. Na ba chambre wana oza na toilette na yo, douche debout ya kitoko. Et puis oza na TV na kati, oza na frigo, eza na climatiseur. Soko lingi ba kotisela yo cafetière na kati ba kotisela yo, cuisine eza cuisine commun, eza na se eza ya batu nyonso. Okoyamba batu na ba veranda, toza na restaurant o eza wana pona bino. Okoyamba bapaya na yo na balcon, oyamba bapaya na yo na sima, oza na place oyamba bapaya na yo, bapaya baza na toilette ya bango moko. Et puis lisusu nini? Toza lisusu na appartement ezali chambre, salon, cuisine. Donc toza lisusu na appartement oyo ya 2 chambres, salon, cuisine. Sala ba réservation na yo avant parce que tozala toujours plein. Maison de passage na biso eza wana pona bino. Na kati ya maison de passage na biso toza na mini boutique tosala pona koteka ba du verre. Biloko mike presque tout eza na kati. Soki po lingi elamba okozwa. Contactez Mama Bijou na ba numéro o na pesi ba WhatsApp, na pesi ba Facebook nanga. Luka Mama Bijou sala réservation na yo okozala jamais dessus. Mama Bijou alobi na katikati ya YouTube pe tozali. Na kati ya YouTube pe tozali obeti kaka Bijou d'or TV la patronne. Okomona biso na kati ya YouTube. Appartement na biso ebandi à partir ya $10 komatati na ba $35 okozwa appartement. $10 eza na bato bayaka ko wumela basalaka plus de 2 mois. Bango nde bazwaka ba appartement wana o ezalaka na ba 15, bazwaka yango na ba $10. Appartement na biso eza wana pona ba séjour na bino. Benga Mama Bijou okozala jamais dessus. Merci.
na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine na biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc, eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Air moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, totiaka ventilateur au cas où courant est rejeté. Nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Totia mwa garde-robe awa ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace oyo bozomona oyo ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia mwa éponge awa moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple akomaka 2 chambres salon
tokota totala deuxième chambre na ye yango yo soko lingo loué yango appartement simple moko soko lingo loué yango appartement de 2 chambres appartement na biso yango yo oyo deuxième chambre na ye yango yo deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine soko lingo ozwango pe na appartement ya pamba olingo ozwango appartement chambre salon cuisine ekomaka pe appartement numéro 6 pour la salon yango salon. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali ya $15 par jour. Tous en appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou 20 euros, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga mama bijou, contactez mama bijou, okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assuré. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou, benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana
pona ba séjour na bino. Merci. C'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où la courant à Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, les TV, les frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. La chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Tu veux la salle du Benango. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche n'habitude à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça. Appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci. Pour agno surtout bokendeke na Congo. Na décembre tozo fungolisa restaurant. Restaurant ne kozala na bon prix, to kozala na dîner, to kozala na petit déjeuner. Eza pepo na bato o bazo vanda na ba appartement na biso o eza na Irebu A37. To moni bandeko bazo kufa nzala trop to lobi non, il faut aussi lisa restaurant po na bandeko bazala à l'aise. Donc restaurant na biso kala mingi te to kozongela bino po na kopesa bino. Obizani ozona bilore boutique Tokotana biso tolata Voyant simba mbogartala Hey! Ezali na
ndenge na yo mwane balo